Devant nous, c'était l'ange Gabriel, derrière nous, c'était l'ange Michael. À notre gauche, c'est l'ange Raphaël, notre ange Awe. Devant nous, brille les pétagons, derrière nous, brille l'oxygène. Au piste exina, orato pro nobis, tic table, oui, table, orato pro nobis. En 6 de Bouddha, 36 King Niger. Waba Niger, et au Fuvita, Narasi, Takate, et Mepri. Voilà l'andiation du Congo, Bota la Binomoko, Abimisi, Azosa la démonstration. Voilà. Balanzi Océan du Congo, Atiaki 200 francs, Bota la Binomoko, Mbong et Kobima Awa, et bimi $20. Balanzi Océan du Congo, Bota la JDK. Le pasteur est bien, le nion sauté, parce que aux os croqués, Mbong na combat Nzambe, aux anneaux magiciens, aux Bible, aux commentaires, Batukenga, Naza pasteur, aux salamigal, et que je n'ai pas de monde qui m'a ngol. Deniles. Est-ce que dernier ça collègue na TV c'est la polémique na wera polémique na fali un pasteur makambo jamais comme il y a plébiscite na TV na biso ba magicien c'est kaza magicien ba yebi akosala votement mozimbi alongola elia na zemi kese ali na boto to yo landa ngote yo za koninga sina yo za ba émission wana te donc yo confirmer. Océan du Congo, l'émission de Bino face à la population, Nanga Molobe Nabino, Naomi la Colombe a promis que Bino que ah. Heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Océan du Congo, l'émission Nabino face à la population, Nanga Molobe Nabino, Naomi la Colombe a promis que Bino que akomela Bino biloko ya sika. Oh non, bomona na kati Océan du Congo te nde lelo na ye na eloko sika muto sika oyo bo découvrir bino moko na kati émission avant que na banda émission nanga na kopesa muto azana sima ya bilili adorateur JDK longonya na yo merci soko za d'accord nanga akoko fongola caméra na ye pour na pesa invité nanga ako se présenter ye moko boko découvrir ye bino moko. Bonjour. Oui, bonjour. Papa Kombonani. Maître Simplice 3 fois Pantak, Ono, Misa Banzambe, Bokobinga Ndoki, Ngai Simplice. Maître Simplice, c'est 3, je sais pas, 3 fois Pantak, Yomoko Ndoki et tout. Maintenant, au Salanine. Oui, naza magicien. Naza magicien, naza docteur pratica beaucoup na banda magie nanga carrière nanga ya ko traiter banzete. Il y a qu'on rêve de la spiritualité. Pour malade, monsieur, c'est la spiritualité. Donc, naza magicien, naza docteur, naza ndoki. Bah, comme nous sommes tous les beaucoup zilanga, naza d'accord. Au banda musala na yo quand okoko expliquer na baye bazota la yo po baye ba ke soko banda musala na yo quand ezalaka vocation au botama na ngoto ndeko ko koli bwemba moko olobi yo foko mamutu boy. Non, na botama na ngo parce que ngana tanga te naza illettré. Natanga classe amundele te nazanga mayele te na botama na makamoko magie eza familière papa nanga zaka chef coutumier abanda ko traiter na ba village tango kufa nga lene atikelanga ma pouvoir na chef coutumier yango babenganga ono liso banzambe mais vu que tozana ba jeune mwana que ne fana na pouvoir na zati zo sala na ba centre ville na banda ko traiter banda mwana muketi na yekoma na 2000 ans na kozwa arrivé na kozwa malade moko ya mbaso ngo ezalaki ya spiritualité otie mutu kisi na poko na butu na tongo pardon ekuta kisi na puku bale yango na ko comprendre za malade moko spiritualité ya ko prendre ngana kota spiritualité na kota na islam na rose quoi na ankaka na gagner dangereux de na ko yokola biloko wana pona bima maître spiritualité mais malade ya nzete ezali ya spiritualité pe ezali malade ya nzete eza nini okoko expliquer na balandi o bazotala yo. Maladie ya spiritualité eza nini maladie ya nzete eza nini maladie ya spiritualité eza ba sida kindoki eza ba poison kindoki ba AVC ba bwakela bato ba PC ba mbaso ko bwakela eza mutu abotaka te eza maladie moko spiritualité po eza physique te nzamba ko sala mutu contre jamais ke nga pesa nga mboto ya pesa mabota te eza bato mokili tam sio kozwa libano ya bien ake pa féticheur moko bokangela nga mutu na botaka te donc eza ja spiritualité nga pena ko traiter nga spiritualité po spiritualité ba na spiritualité physiquement ekendaka na physiquement. Okoyi koyebisa to banda na moko bongo to kota na musoko koyebisa balandi ya Océan du Congo
nini oyo yo déjà au sala obikisa déjà nini po bango bandlingara kaka koyoka te me balingara pe bamona pe na ba preuve nini oyo sala na maladie oyo ya spiritualité. Oui, na sala belé bato bazana bamboka libanda na traita bato belé ba avesa kindoki ba msusu azwaka mbongo mbongo eloko na sala amona beti 30 à 40 ans na poto sala mbongo te kenda mpepeza spiritualité ba poisson kindoki ezali na traita pe bato ba sida kindoki bazanga na bikisa bato ya spiritualité bato babota kate na pesa bango mabota mabana bango pe ko makima na spiritualité na sala na spiritualité wana soki okokosela biso démonstration parce que baye bazolanda yo bazana posa bamona na spiritualité oyo zoloba wana parce que ozozidebisa bango théorie mais baza pe na posa pratique so okokosela bango eloko moko basisa komona na spiritualité ozoloba. Ouais, spiritualité lobi no zana solo po to zana TV to zana radio te ba ko senga visuel mais eloko na koyebisa bato démonstration eza mosala te yo mpe na kopesa démonstration na biso mama zwaka papier okata ngo tia na poche bimise ekomi mbongo mais oyebi osala makambo te donc démonstration eza mosala te mosala nakolakisa eza problème te nazopesa exemple nazopesa exemple bato bazolanda nga nasala trop oyo bayebi 3 fois pantaki simplice nasala badémonstration trop mais vu que yo osengi eza problème te nakosala ote ya moke ozolanda mais bayeba makambo tu boza nango badifficulté boza nango so bocontacte maître simple okozwa guérison na o ngana kokoka o na kokoka te loba sauf ko la musa muto na ko sala muto wana ye moko prison ezaka pa nzambe ba loba nganga ta former mwana na biloko mususu akola akisonte nzambe ata nzambe moko sala magie asala kindo ke sala mais apesa batute ko sala ta muto ta ko la musa muto akufi ba sala ngote na la kisabino eza problème te nati o ba bengaka porte-monnaie magique oyolanda o yanga moko na tilizaka nini za aba commune porte-monnaie magique ozolanda o eza code na nga ozolanda mais ze logo za wana te na kati ne pesa nga cigarette tana 200 francs wana pesa damas balanzi ya Océan du Congo tokomi na moment oyo oyo azomi benga ye moko ndoki azomi benga ye moko magicien nyonso bakombo nyonso wana ezali azolinga alakisa bino ndenge nini ya salaka musane tokomi na moment oyo ya démonstration banzi Océan du Congo botela ndenge nini ye azosala démonstration na ye tolanda. Bon excusez-moi nazo filmer tamso mona na plateau ba filmer mais za musala ba esprit ba benga ngona cigarette ozolanda o eza combien 200 francs nakangi yango ti awa nini za kat kamera mtala o nakati si batu misi na bibo kwata image te bokata Devant nous, c'était l'ange Gabriel, derrière nous, c'était l'ange Michael. À notre gauche, c'est l'ange Raphaël, notre ange Aoué. Devant nous, brille les pétagons, derrière nous, brille les oxygènes. Au piste exina, orato pronobis, tic table, wimikitable, orato pronobis. En 6 de Bouddha, 36 King Jor, Waba Niger, et au Fuvita, Narasita, Kateta, Emebrika. Je convois le rat de Paris, montre-moi votre puissance, qui importe, tu prends Canada, Kateta, Emebrika. Miyakana Boud, Miyakana Stan. Autour, Manejuni, best, first house. Na bien, a tu che combien 200 francs. Siko yo sambela. Yo siko sambela nzambe na yo ebi maka 200 francs mais nzambe na zo sambela. Eko bima 200 francs te. Bima combien? Na yebite o esprit ba ko mais ngana za si ko bima franc congolais te. Ça va total la question bima ko. Yo pe ko ndima no ze na ko shuwe. Po yo bi o sambela. Za chrétien. Na pe za chrétien. Te yo za sous chrétien. Po nani? Biso yo mona nzambe. Yo penzamba yebi po emtasala. Siko yo yango na tuna yo mona nzanga mona satan. Na bite ko za mona satan mais ba pratique nozo sala ko kende libanda nza. Makambo za na Bible te. O nazo sala magie. Jésus a bongo la te mapa mbale koma ebele za spectacle te. Salam.
Voilà, balandi océan du Congo, bozali komona bino moko ndenge nini. J'ai obtenu la chance par la force des exercices supérieurs qui me désirait toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent, moi, 3 fois pantac de votre poste à laboratoire, mais j'ai demandé suffisant des choses. Timbra canarada, esprit tous monstrant. Que gramete, matra, bala, balanija. Indou Sankara, Kabessa Chantal, les 4 étoiles 1982. Alors, cimetière de Kimbachi, le numéro 003 324. C'est la speaker qui a parcouru 3600 km par seconde. Si tu peux, docteur Gilles Oscar, Madame Jacqueline, soyez de parole du CMC Lacange. Venez te Tibido, venez te Tibido, venez te Tibido. Voilà, balandi océan du Congo, bota la bino moko, abimisi, azosa la démonstration. Voilà, balandi océan du Congo, atiaki 200 francs, bota la bino moko, mbongo esi kobima awa, ebimi $20. Balandi océan du Congo, bota la, JDK adorateur, Benda Bilili, binomo bomona kike, atiaki 200 francs na kati ya porte-monnaie magique nae, ndenge ya lobby eze ya yemo kasa elaka, mais esi kobima $20. Voilà, prophète, nabenga yo nani, nabenga yo ndoki, pour mambo ito osala eza pene ya kindoki, maintenant motuna nanga eza boye, osi kobimisa $20. Yo moko olobi obikisaka ba maladie ba sida ya kindoki, obikisaka muto oyo azobela mbasu yo bikisaka. Maintenant bino moko boza bakaboli mbasu wana, bakaboli ba sida wana ya kindoki wana, bino mo boza ba docteur nango. Maintenant pona nini te avant au kabolango no yo moko raisonner nanu avant na kabolango bozaka na posa mbongo to nini ngaza musala musutena zana posa mboyo ko ya boye to beba na cameraman nga bwa kilemba so futi nga sando na ko boya bala nga balia mais to partage le sumo nga na yo po yum to yelinga yango nga na fandaki na sali musala nga na zwi mbongo na gani nga na zwi mbongo bafuta nga na liena foyer na nga na big saka foyer na nga na makambo o pona zana musala mususu te ozolanda donc nga na def na sala ka science na pour défendre contre les pas ko sala ma premièrement tina banda makambo na sakafia mutu na lia mutu te nga na makambo même moko na Bible apekisa Abraham apesa mbeka ya mwana apesa mbeka ya meme ozolanda na Bible apekisa makambo njambe Abraham apesa mbeka ya mwana ya chia yomba kona tumba njambe biso non tala na pembe tala libwele moko za sikopo ni biso ba magicien to no tsarfia ka batu science evolua ndenge mona technologie mokile fo to zaina ba téléphone ba kone ko manto oyo bobenga nga vitesse bongo pe makamno na monde evolue science evolue za ngo sute ko lia batu un magicien faut tanga na magie nga na tangele magie trop na yebi magie na mtu atana lali na kangi misu na kolbate to pelisa bougie na mfoke bonde kasi passe na zabo na mfoke ana es na pelisi bougie na to ke na temple quand ndendo fane magie ya ngwana. Voilà, balandi océan du Congo tozo ko ba toujours na kati émission na biso motuna na ngai zali boye tozo mona ba pasteur bazo sala ba miracle yo tonke oza ndoki po yo ndoki aibika baninga ne ndoki na ba pasteur wana to mona ka o basala ka ba miracle bazo bimisa batu bambisi na mabungu bazo bimisa batu bana bavandi ake kangi mwana wana po mama na ya kufa to papa na kufa kangi ndoki po na yo ba pasteur wana basala ka nzambe o aza le créateur o a créé yo a créé bango na ndenge ya solo to baya repa na baya ko luka yo. Et là, on a besoin de pasteur, ba pasteur ebele ni osote parce que aux os croquer mbongo na komba nzambe aux ano magiciens aux bible au komote batu kenga na za pasteur aux sala miracle ek na age no kondi mozana ngola les spectacles les magie excusez za magie donc ba pasteur net ba pasteur ebele na zomona leki na TV akomi na ba polémique na ba musicien moko bo tipil net nan Deniles. Est-ce que Daniel Sakoli kana TV sala polémique na wera polémique na fali un pasteur makambo njame comme ya publicité na TV na biso ba magicien c'est kaza magicien au monte makambo ngombe bima ba TV ba komonga ba tumusu mutakala 2021 to yibisa ko to kota 2021 ko mona bikamu sebe le siècle kimbango ekoki akufona 1921 to kuna 2021 za siècle na ekoki kimbango la kaka na ko izonga me boko mona ba acte na ba jeune omoni ba jeune ebele ba komo trousser babela maboma ba komo sala ba bêtise na ba télévision internet pasteur
Oli kana te la polémique na fali te ya batu bible so pasteur net ngana leke na sala polémique na la sabango makambu na sana za magicien siko bango bakomo leka kati ya batu ba verset biblique to kanga komo loba fali wana wera eza impossible na pasteur makambu nzambe so sali bikamu sezaka na publicité oloba do pasteur ko guérir mutu akelo na TV ngam mutu ngam na komisa sezala yo so tanga ka biuza chrétien na bible eza na verset ni pasteur le kana te va sala publicité ke mutu wana koma azaka ko ngam da esezala ka te makambu bikamu sanzambe tika nzambe matombola yo to kumitombola donc ba pasteur bazolia mbongo na sima biso yamba ba pasteur ko ya kozwa mo démonstration na pochette magique abwa kele mutu akoyi abimina te na bible na église na te au verset biblique mais o ngana sali bolo ba verset biblique te eza magie mais so pasteur ka sali ngana kozwa na bimiso ngona libumo bokolo ba verset biblique. Mais naza pasteur teza magie de ba pasteur baza ba magicien bazoki mande na sima bible donc ngana boy na ngoko kosa nzambe na kosa public naza pasteur ngapi na kosa l'église bato ya plein pour na sala ba miracle bato ba koya ba kao nazumisa bangolo wana mais na boy ko baby sa identité nzambe na bimisi identité ngana je suis magicien ndoki mutuna na ngeza boy tokaki yo ozo beta musique ya pasteur réserve de l'Éternel Moïse Mbiye so na koko si adorateur sous des cas d'accord na koko tanga kombo na réserve de l'Éternel Moïse Mbiye yo zandoki comment fait-il que tanga OK yo ka musique yo fo yo ka ba musique par exemple ya ba wera ya ba jibe ya ba fali comment fait-il que yo ka musique ya réserve de l'Éternel puis ami benga ka réserve de l'Éternel c'est que nzamba ye siko nzamba ye bi akosala fortement Moïse Mbiya longola elia na zemi ke se ali na boto to yo landa ngote yo za chronique na boza ba émission wana te donc yo confirmer eza lukuta bosa malembe ye moko nani Denis le sayoka banje mafali te Denis na tali na émission lobe ayoka ka fali ayoka ka bawera donc ngana za nga nikutu mutu moko o mo santu na koyoka bango te mais bango moko ba Moïse Mbiya bayoka ba wera ba fali Moïse Mbiya na fali baza ba masa bakutana badame pe mesa moko pourquoi pas ngai ngapi na za mutu comme bango ya ngande mabe ya bango bozomona te un pasteur le bozando na zandoki oui na zandoki donc ay bakam ninga nendo mais bandoki ça différent kindoki ça différent yebi kindoki ça nonga kombo otana tala mundela eloko asali eloko tambola likolo eza kindoki te matekeni na makamba Moïse oh ni yauna lobi Moïse Mbiya yoka ba fali ba wera ba jibe fali muta Moïse Mbiya pourquoi pas nga net nga musumuki na yoka Moïse Mbiya Moïse Mbiya za musumuki taka un pasteur apa mola mambala meya za marité eza possible na bible na verset ni baloba pasteur on nga na yebi na bible pasteur va mata na cher bono teka foza la marié un pasteur mais nga kutu na za pasteur ki na za marié makambo nga na zo sala pona respecter na bato na bali na makambo o na somba ba ndako makambo nyusi na magie na nga siko un pasteur ba passion to baza mikolo na nga mais ba bala te officiellement nga na bala officiellement azole kana chia azote ba ngape na yeli bala Moïse Mbiya chebe mwasi na nga apamboli bana biso na kosala ngote yimo ngazo sala pitin azolala ba protocole azolala Elia na kutu balongoli zeme Elia na tilelo abota kate oyebi yango mais un pasteur après yo pe libano ke na Moïse Mbiya pambola ngo seko yo kosala ngo ngasambela kuna mais exemple libano Moïse Mbiya pambola ngo kondima acha loboko a pasteur na ngate mais ce exemple beaucoup de Moïse Mbiya zo sa campagne moko kezwa image ufuka ngachelo bo atien albo point ponga ke no sam yo kuzo bo yango sikungana kondima ngana yebi bango ngana kondima te ba pasteur bazebele ba aventurer ba magicien tala ba pasteur ba sini so basala na ba clip na bango eza ya magie oh eza ya magie oh eza ya magie bazo la sabino na TV mukili bozo comprendre te ke baza ba magicien ba kimi na sima bible mais ngana boyi na ngana ko sala l'église même yo ko koya oyo wana ko miso biloko la nzoto koya mais za ngo magie eza ki bonzambe te un saint esprit ndenga za ona tia lati mutu ona kote asala bikamus jamais na ko se coucher na moi sino na ndako jamais ko sana bitute mais to mona ba ma pasteur musu tamso za na règle na yepi na église azote ya bina règle salité wana OK na bible balobi njoto mwasi eza temple ya Nzambe jamais kolala mwasi oyo balite mais ba passer bele balala ka basi wa balate ayepe tamsu Moïse Mbiya pombo Samuel zakina na makangu na hotel dimanche kote ya bino ngapa chinga lobo ah la ndimi na zandoki kindoki na ngaza lisholi ndoki za ngwa kumeza trois choses moyibi azandoki oyolanda neti yo micro no sala kanga na yibi ngoko benga wana ndoki abomi musala nga muyi ndoki musu kindoki mususu eza camion
mwana muketa musu ya 12 akosala telefone to osola ba iPhone pe eza kindoki mayele na ye ya buta bimisongo na moyo moni frère kindoki ya mwana yango biso soko ba africain to zana kindoki ya buzoba na buto oza patron ozoli ya batu omona bandoki na buto bazana mapango ba avion mais na moyo zana ngote na poko na moyo mo senga mete lukuna ata 100 francs mais la cigarette mais na buto za ka patron wana kindoki ya buzoba ngaso kindoki nanga ya butu mayele onga na zwa na bimisongo na moyo na sel makam na moyo est-ce que nous avons la molile côte mais ce que bandoki ya kolia to bazela ka butu na moyo bozoba piake na butu. Voilà maître Ndoki to komina vraiment na suka émission na dernière question na nga ngeza boye boza ba maître belé boza ba magicien belé au boza na kati ya République démocratique du Congo pourquoi pas bosangani pona koluka ko koboma hémorragie o eza na kati ya mboka na biso bino moko bozo yo moko ito pesa exemple awa olobi komona bandoki na mindele mwana mukie azandoki mais asali iPhone mais pourquoi pas bino bosangani pe tant que ba magicien boluki bosani ni bobongisa République démocratique du Congo o mboka o bino moko bozo vivre po bozo guérir batu bozo pesa batu ba mbongo bosangana pe pona ko boma hémorragie o ezotungisa mboka na biso hémorragie maka ni corona te mboka eza bien te yo mona mboka eza bien te net tanke nga na yebela ni président ni premier ministre batu baliaka mbongo ngo eza ba pasteur yebi pasteur beli bake na président baliembongo ba chef coutumier baliaka mbongo na président mais boko sangana pe tant que bino ba mazo bato sangana ngambala moko boye nazana ngano na kozwa tan kuta na fati pona pesa idée wana siko batu bazwa tamba kuta ne pona ba pesa idée wana te ba sangisa biso ba magicien to chamayele neti nga ko kontinga te makamba tanga ba oyo bazaka privilège tal lelo neti ba denile suwana ba Moïse ba kuta na président denilisa kendaka na président betie matolo ba oyo ba denilisa zole mais nga siko ba yebi ngate nga zanga mukongo na za muyombe na uti na nga na ba village mge mwana matadi na yena sala magina nga tamusu na be misu ba komona pe ba koluka nga mais nga ba luki ngate na yebi musala nga mona kemi lola kisa ke bo pesa biso idée to sanga na ba magicien et dingue kutu premier magicien ya Afrique a na RDC aza champion du Congo aposentaka Congo siko edingo azana mbongo ni gouverneur apesa ye edingo gouverneur mbongo ni apesa edingo taka edingo azaka na ndako moko babengaka oyo ba demi parcelle na matete azaka na jipi moko mais na sikso asala gouverneur ko pesa ita camion akosumeta lupango mais so tokeka chani joueur tato kata ni mona baye bazui ba jipi ba prado omoni ba fantika mboka na biso joueur bazokoma na mbongo koleka na tibedingo yo ebidingo siksa sai na mboka o ake présenter suna banda mboka o magicien ya quartier to gagner après to zonga na ba final wana mais azana eloko te ba pesa na gouverneur mais talaka to kene ka chani ba jouer ba comme ba jouer ka chani to kata ni ba tongi banda gouvernement na biso eza organisé te na ministre biso makam ministre kitire soit organisé ba magicien ba fanda to sala eloko moko ba pesa biso pe privilège to zaka na ministre biso kitire talaka pe biso pe to bato kitire art tout ça ba magicien ministre biso fa bunda biso ya kutaka na président pesa ka pe loi biso mais biso ba luba mingi ministre ya sport au monde à côté là ba joueur et dingo pas ça sportif et ça na skate sport c'est que pour aller ba joueur ba na avantage ko leka dingo pour dire dingo pas ça na carte ministre sport pas ça sportif à présenter mboka o mais dingo ça na le côté le pango to yebe na matete le loza na mais ve dingo c'était grand maître biso to bato za bana mki total dingo na TV dingo ya sala jamais miracle ngona ngona ko mi machete mais dingo ya sala jamais miracle metal lelo ba masiku to ba yesi kata mso bangole ka dingo na mbongo na ba mituka ba o ba yesi me dingwe lesiko ye dingo ya banda ngo monte mboka na biso eza biso te to mboka bato basali boso na biso te. Voilà maître Ndoki ce qui au c'est la landia Océan du Congo présent bano ya liboso o le kanakati ya chaîne na biso ce ko c'est la bango une dernière démonstration parce que naza sir ba ko benga yo penza mingi po balandia Océan du Congo bazana posa ya changement na kati ya mboka ce ko c'est la bango démonstration en suka o la kisabango de quoi tu es capable. Maître Ndoki qui a lobby balantation du Congo bozala $20. Oui, puis que la salle on a la salle que démonstration des fois peut-être ça la bonne énergie na biso kenda ko zolana yo zo sepela zo seka pose wakaka démonstration mais mission ke zolana bato bazolanda nga na za maître na biso démonstration na musala to zolanda nga na za maître
ba oyo bayebi sobo zo ba témoignage ba to bayebi banda na carrière na nga ba yoka te mettre sembiso akangama o bafunde na makambo magie makambo so kenda ornette so na moni eloko na okoka te o mona ko na biso na okoka te zolanda. Voilà, Maître Simplice ça là une dernière démonstration parce que de comme la souka émission na biso ballon d'océan du Congo bota la boza la braquer bota la nini et kobima na kati ya porter monnaie magique nae. Voilà, Balandi Océan du Congo, Maître Simplice a sali démonstration nae. Ezalaki $20 awa tosi komona ke et comme ezongi 200 francs liboso atilaki biso 200 francs tomonaki et komaki $20 maintenant atie $20 ezongi 200 francs en tout cas Balandi Océan du Congo bozala toujours branché au azana posa ya Maître Simplice à contacter Maître Simplice dernier message na yo na numéro de téléphone dernier message na nga bozolandanga o azana difficulté muto ya liboso ya kasimate. Si vous avez des difficultés, contactez nous. Vous avez bon amour. Vous avez $1000. Vous avez face à 500 000 musana qui est les boss. Nous sommes kabilo. Kozolan. So musana si to yoka no fote mbongo nanga. Obazo contacter nga. Obazo landanga. Boko contacter nga na plus 243 89 62 84 875 89 62 84 875. On a des numéros nanga privé na WhatsApp. Donc tous les problèmes aux anango. Kobangate sona kokona biso na ko sona ko na biso na kokate donc wana za numéro na nga ya ngamo ko pour 24 sur 23 kanga mangate plus 243 89 62 84 875 wana za numéro na nga privé. Voilà Balandi Océan du Congo to komi na suka émission na biso merci na bino ba ebosi kolanda biso na mokolelelo soki peza mbano ya liboso ya kolanda biso na kati ya Océan du Congo ko hésiter te ko liker ko partager émission na bino et surtout bo s'abonner na kati ya Océan du Congo parce que makambo ya sikezali makambo ya kitoko ezali na kati ya chaîne na biso merci na yo pe mutozaki na simabilili judeka adorateur na ngarobengo adorateur de l'Éternel parce que mayosa ezalaka vraiment lokola adorateur talaka gayo merci na yo pe Dacosta Mundele lelo to ko swana na cordon na biso parce que kombo na ekimanga mwa mingi Dacosta Mundele El Capo donc ya yo angwana longonya mingi pona mosala kitoko zali ko sala na kati ya chaîne na biso en tout cas merci na équipe mobimba ya Océan du Congo pona ngai Naomi la Colombe to kuteni pona prochain numéro au revoir.